ugahagarara he ukavuga ko ugiye kurwanya u Rwanda, ugiye kugirira n'aba Abanyarwanda. Nukubitwa tutangire kuboroga. Et puis nazali koloba na bino boye, nazozwa bino ba témoin, bino souverain primaire, pe nazali koloba yango mokili mobimba ezali koyoka ngai. Lisasi ya liboso ekobetama na banyangalakata wana oyo baza komikosa na liboma, na kosangisa parlement oyo biso awa, na sengi bango bapesa ngai autorisation na déclarer guerre na Rwanda. Boyoki yango na lobi boye pona oya yoki te. Lisasi ya liboso banyangalakata wana bakobeta na Congo. Tomboka ya liboso bakokosa na liboma o bazui yango. Na kosangisa parlement en congrès. Pour loi constitution ezako pesa ngai droit wana. Na sangisi bango en congrès. Na sengi bango autorisation. Na banda bitumba na Rwanda. Et puis, nazali koloba na bino, bobanga eloko moko te congolais. Mapinga na biso lelo ezali na makoki nyonso. A partir ya Goma, tokoki ko toucher Kigali wana. Akolala lisusu na ndako na ete. Akokota zamba. Asakana na bato mususu, me asakana na fachi beton te mokengeli ya bakongolais. Ugahagarara he ukavuga ko ugiye kurwanya u Rwanda, ugiye kugirira n'aba Abanyarwanda. Nukubitwa tutangire kuboroga. Oui, peuple de Goma. Wazalendo tuko! Peuple de Goma, merci beaucoup, merci. Asante. Asante sana, malgré la pluie, vous êtes vraiment autant nombreux, merci de tout cœur. Mukuma anasema asante. Na hakuna muko pale mikono yenu. Je ne vais pas vous garder trop longtemps et vous avez déjà toutes les autres de plus sur vous. Je veux simplement vous donner rendez-vous le 20 décembre. Est-ce que vous savez quel numéro voter le 20 décembre? Numéro Mini. Kitoko. Mwanajua namba ya watoto ya Wazalendo wa Goma, mwepe numero gani? Kule gani? Kuku gani? Parti Beton Verte. 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 Le 20, j'ai besoin de vos voix pour qu'on continue le combat de libération de notre pays. Je vous promets que ce combat va continuer et nous allons débarrasser notre pays des terroristes du M23 qui sont promenés par leur leader Paul Kagame. Nous allons mettre fin à leur règne barbare, au terrorisme qui a endeuillé le peuple congolais pendant des dizaines d'années. Je compte sur votre soutien pour que le combat continue. Ugahagarara he ukavuga ko ugiye kurwanya u Rwanda, ugiye kugirira n'aba Abanyarwanda. Nukubitwa
ntutangire kuboroga ugahagarara he ukavuga ko ugiye kurwanya u Rwanda ugiye kugirira nabi abanyarwanda nukubitwa ntutangire kuboroga ugahagarara he ukavuga ko ugiye kurwanya u Rwanda ugiye kugirira nabi abanyarwanda nukubitwa ntutangire kuboroga La 2023 Toko voté Otoza bazo bate Bisoba congolais Tout le monde Olingo naïe Pour la jeunesse Pour le peuple Pour le Congo en congrès pour loi constitution ezakopesa ngai droit wana nasangisi bango en congrès nasengi bango autorisation na banda bitumba na Rwanda et puis Fachi Béton numéro 20 le 20 décembre pour un Congo retrouvé. Unité, prospérité, sécurité. Fachi Béton, Fachi Béton, Congo, Isaïe, Congo, Kéringi, Fachi Béton, Fumu, Wameji. La 2023, Toko voté, Otoza bazo bate, Bisoba congolais, Tomoni, Olingo nayo, pour la jeunesse, pour le peuple, pour le Congo. Fachi Béton, Congo, Isaïe, Congo, Kéringi, Fachi Béton, Fumu, Wameji. Numéro 20 Congo économico avancé Congo économie respecté On a bossala na yo On a action na yo Fachi Nzamba batela yo 2023 Fachi 2023 votons 2023 Fachi numéro 20 La 2023 Toko voté yo Potoza bayou mate Tomoni Olingo na yo Pour la jeunesse Pour la peuple Toboïté Nous selon le bongité Mais ils ont qu'un toujours avancé Malem. Fachi Béton, Congo, Isaïe, Congo, Kéringi, Fachi Béton, Fumu, Wameji. Malgré ma trahison, malgré ma difficulté, malgré ma blocage, Fachi jamais au découragea, ni même au banga bango, ni même au zonga sima. Po mission na yo, euta epa ya Nzambe, bien-être ya ba Congolais. Rêve na yo Fachi, Congo est pour ma pays émergent. Oh Fachi numéro 20, le 20 décembre, Toko voté, Otoza bambendrete, Tomoni, Olingo na yo, pour la jeunesse. Pour un peuple, Malgré ma difficulté, Congo économico avancé. Malgré ma blocage, Fachi toujours na combat. On a bien-être ya Congo. Au Congolais à l'Umanabu. Oh, Yanzala mpe ya mpiaka. Ya
Ata solo, ce qui te peut si fati confiance le 20 décembre. Congo ils ont décollé. Toki bana ba navigation à vue vers l'inconnu. Nani andibaki que francophonie et kozala succès oyo to vivre. Congo izongi pays fréquentable. Mokonzi ya Congo alelo aza kotalela ba bien ya peuple ya intérêt général. Ata soki ezali moninga na ye, soki asali mabe, sanction. Fachi Beton est un grand homme d'état. Tozala na confiance. Tokeba na ba faux pasteur baloba sukali. O bango ba milliard, bango guerre kosila na 2 jours. Fachi, 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 Congo, Isaïe, Congo, Kelingi, Fachi, Fachi Beton, Fumu, Wameji, Aristote Mutombo, Nicolas Kazadi, Lolo Wabenso, Mukwantombolo, le grand esprit est allez la Congo est père de la nation. Merci aussi à maman Denise, la maman de Serena. Mukwantombolo, le vrai Kinois est moi la limité, à ton compassion. Le numéro 20, Nokoya vrai, Oli Mwamba, l'homme de la francophonie, IBTP, IPEN, 145 territoires, Atongi Bopito, Michel Moulumba, Kabou et Boma, Mamaye moins changé, Atongi Barout, jeunesse prise en charge. Jeannot Kabouya Paul Mondela, Peter Kazadi, Nicolas Kazadi, le grand esprit est Mukwantombolo, Papa Fadi, Jacquemin Chabani, Papa Anthony, Alain Moukeba, Paul Chulumbu, Richard Compaye, Roselyne Mbombo, David Mangaya.